Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, aussi la transport mon transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Ce qu'on y va dans Bongolo, bah, Malama au continue à venir Irebo Zawapi. Bah, la question à venir Irebo, numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, et ça, na YouTube, et ça. Oh, à la gérante na biso, à la gérante na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali 243 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa biso na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Manike, yozo kanisa penda que ozana. Est-ce que tu as les épaules ya quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, dans autres karolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, pour na répéter bamona. Pour ton information, il fallait la langate. Il fallait la langate. Puis arotika la kusala yangote, erotika la kusala mate. Keba na yo mwasio, keba na yo. Ozana na faire langate. Tu me connais pas na ebioti. Au moins ni muto na ye muto a otindaka yo. A pesa yo bambongo. A otindaka yo osala ozo sala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si Zana ma kasi Zana ba poli ya remema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozo bimisa sur nga. Zana ma kasi. Moi le la respect zal juste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi je suis devenu ton ombre. Donc comme appelle Elilingi na yo manike. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Manike. Yozo kanisa penda que ozana. Est-ce que tu as les épaules ya quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, dans aux autres karolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, pour na répéter bamona. Pour ton information, il fallait la langate. Il fallait la langate. Puis arotika la kusala yangote, erotika la kusala mate. Keba na yo mwasio, keba na yo. Ozana na faire langate. Tu me connais pas na ebioti. Au moins ni muto na ye muto a otindaka yo.
aopesa yo bambongo aotindaka yo osala oyo ezosala yo ya kofinga nga mpo ya oridiculize nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben santé tout ozobimisa sur nga zana makasi. Moi le la respect zal juste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi je suis devenu ton ombre. Donc comme appelle elilingi na yo manike. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Oui, appartement na biso, oh, maman Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple, oh, ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple, oh, ezali à $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20, koloba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou, okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou, benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele.
toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.